ndeko mwana mama yo oyo lula bokolongono ya nzoto yo nde olingi ovandisa nzoto kolongono. Voici un produit naturel Maxi Bien-être, produit à base de plantes naturelles, restaure dysfonctionnement l'érectile de l'homme et redonne à votre corps l'harmonie et la santé. Pona bonzenga ya nzoto nanga, pona bokolongono ya nzoto nangai, nga na poni nanga. Maxi Bien-être. Maxi Bien-être en vente partout dans le monde. Vous habitez Kinshasa, vous habitez Belgique, vous habitez la France, vous habitez l'Amérique, vous habitez l'Irlande. Vous voulez consommer Maxi, appelez-nous au numéro qui défile au bas de cet écran. Amis internautes, merci de vous savoir encore très nombreux, surtout vous qui aimez et qui préférez Congo Millennium est votre site préféré. Vous nous suivez depuis l'Europe, depuis l'Amérique, depuis l'Afrique et pourquoi pas République démocratique du Congo. Qu'une réalité, votre émission préférée, une émission qui vous montre en exclusivité toute la réalité de Kinshasa, la réalité de la RDC et la réalité qui se passe à travers le monde. Qu'une réalité comme nous vous le disons, nous vous montrons des images, en exclusivité. Toka Takelo côté, Toza sans parti pris, on est là, nous militons pour le peuple et à côté du peuple. Aujourd'hui, votre émission Qu'une réalité vous présente une réalité qui s'est passée en Europe et précisément en Akatia, Belgique. Une réalité oyo ba retomber nango ezo suka kaka na Belgique te mais ba retomber nango et comme kokabona à travers le monde et les personnes les plus victimes ce sont les Congolais. C'est quoi la réalité en question? C'est une réalité politique. Tous nous savons, on n'est pas ignorant, la République démocratique du Congo traverse une période de crise. S'il faut être explicite, nous dirons qu'il s'agit d'une crise politique. D'où vient la crise politique? Quelle est la cause de cette crise politique? Et qu'est-ce qui risque de nous attraper après cette crise politique de l'Isolo Toko développée? Mais pour nous souligner, Toko Balamukuse, Mbilinga Koti Nakati opposition. Avant, on avait assisté à des scènes de cohésion, à des scènes cohérentes. Juste parce que l'opposition était unie. Et s'il ne faut pas généraliser l'opposition, je dirais, les combattants étaient unis. Les combattants combattaient et militaient pour une cause qui était bien connue. La légitimité, l'état des droits et la remise des choses en marche. Mais actuellement, il semblerait qu'au sein des combattants, il y a des tohiboïs, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui ne marchaient pas. Kazadi Azalaki na Kinshasa, l'un des combattants, au Bazalaki na Mupandi Europe, Tonapoto, Kazadi était venu à Kinshasa, Kazadi était bien reçu à Kinshasa, avec un discours, tout le monde a joué Kazadi comme étant le représentant des combattants au niveau de l'Europe, mais aujourd'hui là, au moment où je vous parle, il y a de ceux-là qui sont pour Kazadi, d'autres nous diront contre Kazadi. Et plus loin encore, les combattants, il semblerait que les combattants, ça qui marche le 28, il y a moi au Tozali, le 28 août, contre le président Etienne Tshisekedi. Il semblerait que Bazala qui va combattant, il y a IDPS, na ba combattant Yangwanda. C'est une information qui nous est parvenue, mais nous sommes là sur terrain, preuve à l'appui, avec nos frères combattants. Nous allons échanger autour de cette question, voir si réellement la crise règne au sein des combattants, si réellement la crise règne au sein de l'UDPS. Ça va, c'est savoir. Je suis là, comme vous le connaissez, ce n'est pas la première fois de lui recevoir. Bonjour, Président. Bonjour. Président, tu es à Wanakati à Parlement debout, il y a un Tchangou quartier 1. Ou si il y a une information, il y a une nene et bimarquesca, il y a vérifier état de santé, il y a UDPS, puis il y a des combattants. Il y a des santé à partie. Tourbanano, IDPS vivant. Viva! IDPS vivant. Viva! IDPS vivant. Viva! 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 Tu sais que du chef de l'État vivant. Viva! Tu sais que du chef de l'État vivant. Viva! Tu sais que du chef de l'État vivant. Viva! 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 Tu sais que du chef de l'État confirmé. Nakanisi Nakoloba, Yomokozo Yoka, toujours tu sais que du chef de l'État.
Tshisekedi azali peuple numéro 1 ya ba Congolais. Nakanisi nyonso oyo lobi ezoleka peuple vema toyebi yango te. Groupe oyo ezosala na poto eza groupe ngwanda aza kosala mwa moke kosala lokola ye espace na Congo eza lisusu te. Puisque bientôt la ngwanda azobanda deuxième exil. Yango moni aza kosala babiloko wana ko manipuler ba combattant. Mais nakanisi ba combattant tosola na bango tout le temps. Bitumba oyo tozobunda yango mpona mboka. Tozala mayele na bitumba wana. Mutu moko a influencé biso te. Président Tshisekedi abundi mingi mpona mboka ti lelo azobunda. Mboka ekene maboko ya bapaya. Bongo lelo soto lobi o no président Tshisekedi azala te nani akobunda su mpona mboka. Puisque soto tel ba politicien o tout ozomona oyo basala groupe moko ya kokenda kozwa mbongo pa ya Kabila. Bakosanaka lokola sikoyo ba politicien. Mission na bango ezala nini Kabila azala wana apesa bango ba poste bango na butu bake kozwa mbongo. Lokola IDPS ekale lobi ke il faut Congo na ba Congolais. Yango zomona pa passe wana ezosala bango. Mais nazosenga bandeko na biso ba diaspora boza mayele boza la uni. Bino boza kuna na président na bino. Bino il faut ndebo protéger mokonzi na bino. Puisque yazali Congolais mais tozala bitumba awa bale ezali entre RDC na Rwanda. Et c'est beaucoup misu ba joueur à Rwanda. Boke baba ko ba combattre la poto. Ba combattre balobi. On dirait le président Etienne Tshisekedi azokotisa bango na libulu ba combattre bazolo ba ke bango ba boyaki concert ba boyaki dialogue congolais. Mais comment le président Etienne Tshisekedi akoki kozala pour le dialogue pendant que bango bazo boyango balobi pona bango le président Etienne Tshisekedi a trahir bango. Nakanisi tout le temps tozongela kaka président Tshisekedi azaki na raison. Raison ndenge tolo bango tout le temps. Tout ro nde to appliquer yango. Parce que tu ne pas nyonso au président Tshisekedi alobaka yango esalambaka. Aza na vision moko nakasi na biso ba Congolais muto aza na vision na zate. Le président lobaka depuis 2014 likamba dialogue. Groupe oyo ba Rwandais baboyaka yango pe bayebaki yango te. Mais tant bayebi déjà le ba kotina ako cadre oyo yaki ndeko signer na Addis Abeba. Tant bayeko zonga loka batune bayebi seki yoke ko signer ba corps wana mais pouvoir recueillir. Yango moni bakomi kosala siko ba manœuvre dialogue wana eza ya Kabila te dialogue wana ezali communauté internationale oyo yakenda ko signer na Addis Abeba yango baso ko appliquer nakanisi bientôt là tokotangela bino fait de route wana eza wana makambo nyonso eza wana pona na ba combattant na poto po balonga ignorance wana dialogue wana eza ya Kabila te bango bazolo batokende ka mamon élection tokende élection ndenge nini mbala moko 2006 ba ke élection na Bemba lokaza na ba armée na ye ba soda na ye asu pouvoir na makasi 2011 ndenge moko bo siko tokende élection kaka mbala moko elonyezo laksake Kabila rotika mbala moko puisque armée ça yé seigneur ça yé il faut dialogue kota toyeba maladi wana utaka wapi o bazana seni wana nani o azana procureur général nyonso tout pona tosisa citation wana nakasi bientôt la totangela au fait de route wa na utaki ko solola na ndeko moko ya combattant sana mikili ya poto na bombi mboka esika ya zwami abenga kinga po ayebiki na za moko ya babundeli ya ba peuple congolais lobi non mais ndeko belo toza déçu le président Tshisekedi nous a trahi yendengeni a détourné lutte toyokanaki tokende droit aux élections, droit au but. Et puis le président Tshisekedi a na le président Joseph Kabila, il semblerait que, il paraît que le président Tshisekedi a kanaki ko senga to kondimana ye transition moko ya mulai pour na kati ya transition wana batikila ye primature. Bango balobi ba lembi ndenge nini mutu moko ngo abundela kaka primature et c'est comme si bango ba ki ko tika ye po lukaka makamboni ya primature et à part wana misusu ba telemi balobi te ce qui coûte il paraît que le fils du président Tshisekedi, il paraît, selon le dur, il y a des combattants, ils ont dit qu'il paraît que le fils, il y a président Tshisekedi Koutou, il paraît qu'il a été corrompu, il y a Koutou Mouana Niazuna Mbonga, Liatina Poshi, tête de fiche Minga, IDPS, Batie Bambonga na Poshi, allez, Bango Kuna Bazora problème na poto, Balobi, non, et ils sont prêts, il y a qu'on même qu'au côté c'est un cercueil qu'on enterrer vivant le président Tshisekedi. Nakanisi, président Bana Mobutu. Mobutu Koto azaki maréchal, on a mis le garant, le président Kimisei Kawele. Président Nakanisi azali na souci ya Congo pe ya peuple congolais.
président Koiko Kendete azala premier ministre Kabila. Loba soki bako travailler président Koiko zala président de la République Kabila bako chaye chef du quartier. Ezali ndengo wana. Nakanisi vraiment président et Koiko Salambate que akeno zala premier ministre talaka qualité à Tshisekedi tant que docteur ya droit akeno zala premier ministre et Koiko Salambate tim kunjamba oboma mukili likamba corruption Tshisekedi akoki soki Tshisekedi aza posa mbongo so aza mbongo te toza combien de combattants na monde so tolobito sangsakaka $1 combien et Koiko misaba 60 milliards Obiso tokoki kopesa ye moko Tshisekedi akipaka mbongo te malingi étant de dona démocratie et kota na RDC yango moni eloko oyo baza kokima miyibi bayebi ke déjà ke tant mutu wana azokota na biso moyeto yiba eza te moyeto boma bakongole te ekunda na maluku eza te donc eloko eza na yango wana moi, il y a président Koutou, il semblerait que M. Félix Tshisekedi, il paraît qu'il a été corrompu, tout ça, on peut balobiter et comme il a dit qu'il mutamta na sani batia. Pour na likamba Félix bati kabilo kwanda IDPS eza malamu IDPS tout cas toza ini ezaka ba distraction o bato bazo sala partout pour na ko bebisa lokumu na kati ya parti Félix azali membre na moko na kati ya IDPS azali autorité na kati pe ya IDPS ba distraction wana tolingi yango te tozo lingi nde tokota na dialogue toyeba nani congolais te pona toto ça le vrai élève so bank c'est bino makasité kotala force to vitesse oyo ndeko na biso pe ngwanda zuya nango po ba combattant pe ngwanda mo force mo vitesse mo ke komiko ya au point que ba komiko égaler ba comme ça ndeti ba égaler pe ya UDPS ozona te ce quelque part quelque chose qui se prépare ou ko taper bombe et ko neutraliser force ya ba combattant na lobia tangilanga ngwanda ka ninga vani muke place ya vandi ngwanda na kati ya kongwaza na base wapi Azata la base mokote force nini yo ya na contre IDPS ezalika mwale kaza dia yaki azui mwambwengi na eso 1 milliard soki 800,000 bakekuna bakabul ko yepe mbongo exil sila azui mwa parti na tie na poche akomi pe ko bunda mais aye ba deuxième exil yale deuxième exil pour na monsieur Ngwanda to pour na monsieur Félix eza pour na Ngwanda. Ok, en tout cas, nous continuons, nous allons petit à petit dans notre analyse. Nous ne nous contentons jamais de ce qui se passe au bureau. On ne se contente pas de ce que nos médias locaux nous présentent. Nous cherchons les vraies informations. Nous avons toujours cette envie, ce souci d'échanger direct avec la population et surtout avec les personnes concernées. Ni pour, ni contre, on est là. C'est à vous de juger qui ont tort, qui ont raison. Na Luki Bumpandi, Ndekomso Sazali, na Likambwa Koloba, pour ça na Ndeko, Tokuti ba combattant bazali très fâché. Toujours batté oui papa Poussana, ba combattant bazali très fâché, to éviter pour na nini papa zo belo nini. Côté la ke bandeko na bino ba combattant na poto ba salindet ba kabona na bino. Te biso awa na Kinshasa na République démocratique du Congo, tozali ini. Tozali divisé te. Mais on a rappelé ba combattant na biso na poto, tozali na respect mingi pour na tina na bango parce qu'ils nous ont aidé na ba kamusu belé au État de démocratie. Mais nazali ko réfléchir mémoire na bango. Baïba makambo esamaki na San City. Soki zaki pona intervention personnelle Etienne Tshisekedi te, notre pays sera divisé ndenge bango basalaki yango. Bomona ki batu ya RCD comme bazaki na grande partie ya République. Mbemba Jean-Pierre na Kabila bakaki ko sala comprendre bango na ma tête mais n'ont pas réussi. Lokola mwana mboka Etienne Tshisekedi azaki nationaliste, yé a décidé que bazo na San City yangwana lelo tozali na kati na osika. Tshisekedi akoko lingate division contre le peuple congolais, tous les peuples moko. Parce que ceux qui ont besoin d'un bon, ou ont besoin de primature, pourquoi Boyaki vice-présidence en Afrique du Sud, il ne peut pas s'incliner devant Joseph Kabila qui est chauffeur. Tshisekedi, c'est un premier docteur en droit de ce pays. Nous devons le respecter. Alors, il n'a pas besoin de l'argent, comme notre président vient de le dire. Ce qui
Tosangisi, $1 sur l'ensemble de notre pays, sur l'ensemble de nos fédérations à l'étranger, il aura beaucoup d'argent. Que la diaspora puisse s'apaiser. Balanda Ngwanda te, bayi makamu Ngwanda saraki tangu président Tshisekedi akendaki kulanda Mobutu na Cap Martins. Donc Ngwanda a sali confusion. Lelo ba Rwanda ba koti na mboko se place Ngwanda. Place ya zali que makile ba congolais nyos ba kufa likolo na ye elanda ye. Pe amuna mboko di soutien président Lobi Aguzou bande deuxième exil pour le moment Yanganto Lobi. En tout cas, ça c'est le point de vue de nos frères combattants. Pour ça, Ndeko, tout le monde, en tout cas, il a envie de parler. Mbote Ndeko. Oui, Mbote journaliste. Oui, toko tu na kati ya base na kati na mulungu ya bandeko na biso ba combattant. Ezolo bela nini soulèvement ya bandeko ba combattant na kina mikili ya poto. Balobe tsende timbilinga pona bandeko baza na poto bazo la sous position ya président Etienne Tshisekedi face à la crise politique au toza na mboka. Oui, journaliste, merci. Oui, allez guerre et à succession. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Tout ce monde-là danse parce que le chat n'est pas là. Mais Lion azalaki nandako. Lion abimi nandako à côté ne sobe. Abandi ko lukabato ya ko sala nini ya ko la veut dire vérité. Ata babombaki quelque part. Vérité, il fallait qu'il kaka et triompher kaka. Si vous avez un moment, il y a vérité, puis il y a récupération. Vous savez, un problème au Congo, c'est que commençant par Joseph Kabila. Kabila, son état d'âme d'abord n'est pas normal. Kabila mérite une restauration. Vous comprenez? Kabila, il faut pas restaurer dans l'âme, plus hémicycle à bateau, Dédé, Kabila, mérite de délivrance. Parce que les Congolais aujourd'hui, Bazali Bambama a gagné Belé. Toujours vivre moment il y a récupération. Récupération. Les Congolais maintenant en général récupèrent Babiloko Oyabango, n'importe qui Bazouaki. Maintenant tu sais que dit comme mon président, coup de chapeau chef, coup de chapeau papa. Félicitations pour Longi Bitumba, merci. Journaliste, Yopo Oza conscient, Oyebit. Oza conscient de l'histoire en Boka. Oza journaliste, Oza allé à Brazzaville. Il y a Congo précisément à Kinshasa. Au Mone, Lukuta, Nabamalgam, Koteri. Nous entendons tous les dialogues. Dialogue on est tous là. Dialogue on est en tout. Dialogue on est au PSAYO, Valère, journaliste. Ngai Terminator, Valère Ezali. Président Assal Itaki, dialogue. Omata, Okita, le pays nous appartient. C'est le dialogue pour l'instant. Moutona Moussou Ezali Bagisa Tonangai. Balobi dialogue pour l'instant, mais Babi Ndekonabiso Rex a mis une grande partie à bas combat et une grande partie à bas combattant. Bakena Ndekonabiso Rex Kazadi O Bakinoa Babete la kipe Maboko Tangwayaki. Merci. Au moins Rex Kazadi, Azagen. Il y a l'équipe qui saute pour Azovan dans les bandes Mboka. Tozan Nenge Moko. Mais Azali, jeune garçon, ou Azali n'a venir Morobo et médiocre. Parce que Bayi Bimbongo Yamboko. S'il vous plaît, Asali Chouate. C'est un voleur. C'est un assassin, c'est un dinosaure, c'est un criminel. Il est aussi dans l'association des malfaiteurs Yambokoyo. Il a quitté l'étranger, Aye Awa, Bayibi 13 milliards. Pour épargner, pour empêcher le dialogue, pour la solution, pour la valeur. Ayawa, Tchalamouana, le rôle de théâtre, Basali théâtre Imour, pour aveugler le peuple congolais. Azumbon 13 milliards. Akenangona poto. 13 milliards, il y a qualité où il y a Zalagi Nango. Azali Mouti, Mouete, to Azali, et Lumbe, na ebite. Sokaza Mouete, totalié. Sokazali Lingeta, Yekaka, mais Azamoibi, Ayakinde Koyiba, Awa. Il a volé notre argent, il est parti. Il ne va plus rentrer ici. Ça va, c'est savoir s'il va rentrer ou pas. En tout cas, nous continuons petit à petit. Tu vois, Pessika, Tokoshite, Sika, poussana, papa, comme ça. Ceux qui ont l'équipe, tous bateau, il a fait des routes. Mbote, papa, Nangaye. Balobi, le combattant Kazadi, Rex Kazadi, coup de chapeau, si Kazali, il paraît que a réussi à une grande partie. Il y a des combattants, à Zongisi Bango Nanzela, à Lamousi Bango mémoire pour Bazaki Akolala, Bino Botkali na Pongi, na Ebite na Kiti. Bon, merci beaucoup journaliste na Mutuna Otuni parce que yo Mutuna Otuni ozamona mboka. Mais na kanisi très bien que ba Congolais belé baza sima ba Rwandais. Ba Kombo ya Baluba, ba Kongo ya ba Kongo, ba Kombo ya ba Ngala. Mais zokonte baza ba Rwandais.
Donc c'est bien. Aye ko sala musala bande ko na ye. Bande ko le banani. Yo yebiti. O to ko tang. Ba Rwanda te. Ya ngone to lobike. Soke lolo e tena banya pouvoir. C'est pourquoi to lingi to yebake to ça recensement. Potebe qui est qui et qui est congolais qui n'est pas congolais. C'est là où il y a un problème là-bas. Donc, c'est le Moussala Yabande Gounaye. Le premier bisto est étonné, exacté. Donc, vous allez comprendre, biso to yebi bien que dialogue oyo, Oeza Martin Kobler a présidé na communauté internationale. Merci beaucoup. Nous passons à la toute dernière partie de notre émission. Oui, Balobi preuve à l'appui, nos frères combattants de Kinshasa nous ont promis de montrer le fait des routes du président Etienne Tshisekedi. On va savoir qu'est-ce qui est écrit là-dedans. Est-ce une fait des routes en haut? Bah éviter est-ce que bah comme les biso monta au président Etienne Tshisekedi à Liaki, to bah comme les biso posto yazo kana ne kozwa kaka tangu akokoma na place wana pusana ndeko pusana to tanga ngona mungongo makasi to yeba la vraie vérité qui est cachée. Avant to banda toko présenter bandeko nyonso ya diaspora batala fait de route au président akomaki fait de route ebimaki ndenge nini parce que mutu akendaki kosigner accord cadre d'Addis Abeba ezali Joseph Kabila. Tango Joseph Kabila akendaki kosigner accord wana na area élection nakanisi ba congolais nyonso balandaki interview ya président Tshisekedi na ba journaliste ya RFI. Ba journaliste batunaki président boye yo lobike Ngoy Mulunda aza parrain ya Joseph Kabila akotikala kobimisa yo te siko yo kosala ndenge nini. Président Etienne alobaki clair que nakozwa ba requête nanga nakopesa na Cour suprême de justice te parce que Cour suprême wana eza ba institution privée ya Joseph Kabila. Mais nakozwa ba requête nakokende kofunda na communauté internationale. Maintenant ba journaliste ba eko tuna au cas où communauté internationale asaleli yango te okosala ndenge nini. Président lobi la communauté internationale doit le faire parce que la communauté internationale aime la paix et la justice. Maintenant communauté internationale po bakata likambo wana baye na yango na accord cadre d'Addis Abeba. Oyo yemoko Bank Moon en tant que secrétaire général ya ONU ayeti na Addis Abeba, Kabila kendaki, Bazuma bakendaki, ba Eduardo bakendaki, ba Sassou bakendaki, ba Kagame presque bango nyonso bakendaki ko signer yango. Maintenant na kati accord cadre soki toke na article 14.b kuna balobi regroupement ya ba parti prenante congolaise pona kokene na dialogue. Dialogue wana basengi yango pona kosilisa crise oyo eza na kati ya RDC entre Kabila na Tshisekedi. Maintenant tango Martin Kobler o aza représentant spécial ya Nations Unies abane kosala regroupement wana kuna abane kozwa IDPS na balie na ye PPRDP na balie na ye. Maintenant tango Kobler asisi musala wana eye kokoma na étape que baye na PPRD bapesa fait de route na bango pona piste ya solution ya sortie ya crise baye PPRD azata na eloko moko te nakanisi bandeko nanga eza bao bazali awa eza la bao bazali bando bazo continuer kokosa peuple botika kokosa peuple. Maintenant tant baye kotuna fait de route pona IDPS ba pesa na conseil de sécurité basilisa makambo ya crise wana nde président élu aye kobimisa fait de route oyo etamboli na mukili mubimba ndeko na kotanga yo na kati fait de route oyo tango ekei na conseil de sécurité
ba adopté yango na résolution 2211 na kati ya fait de route président azali clair. Alors ce que moni batu baza ko tepa o bangwanda epai ba rex epai na bato oyo ka soit disant ba opposant ba otia makelele awa ndeko ngana zo kamwa ngote pour faire des routes ezali clair dialogue ko salema na deux camps. Est-ce que vous avez ah, ce qui na lobby na munoko bakolobo ngana bakisi maloba. Il faut que na kati ya fait des routes. Bon to koyeba dialogue ngo osala banani na banani. Alors oyo zo yoka bazo sala makelele c'est que baponika na bango. Na ba oyo ki bazo lande idéologie ya IDPS na parti. Bazape na ka na bango. Alors ndeko aya kotangela biso tokoyoka bakango po toko expliquer le peuple à comprendre. OK. De kotangela biso. Bandana chapitre 3. Comme ça au tangela biso. Il y a fait des routes na point A. Toyoka kuna. Règlement rapide et satisfaisant de la crise par l'organisation du dialogue politique. A. Configuration politique. Les élections de 2011 ont eu le mérite de reconfigurer politiquement la classe politique congolaise et de recadrer la ligne de démarcation claire entre ceux qui soutiennent le système en place et leurs alliés d'un côté et ceux qui réclament la vérité des urnes de l'autre. Deux tendances se dessinent clairement entre les tenants du statu quo et ceux qui militent pour le changement. Ainsi, le contentieux électoral de 2011 se trouve entre la cause essentielle de la crise politique actuelle en République démocratique du Congo. Il va sans dire que ce dialogue pourra mettre autour d'une table le président élu, M. Etienne Tshisekedi et les alliés pour le camp du changement, M. Joseph Kabila et les siens pour le camp du statu quo. Ok. Avant de continuer, pour sa lumière, tunaki. Balobi, dialogue ezanaka, mi balé. Tozana, le président élu, Etienne Tshisekedi et ses alliés pour le camp du changement. Qui n'est pas avec Tshisekedi n'est pas pour le changement. Quand il y a changement, il y a peuple. Na question yo tuni o ba chama kelele na libanda bazana quand il y a changement te yoka soko kana bango bazali balobi monsieur Joseph Kabila et les siens pour le camp du statu quo. Naganisi quand il y a statu quo eza quand il y a bato yo moko yebi oyo ba yibi pouvoir musana bango ko yiba pouvoir ya baninga banda 2006 ba yibaki pouvoir ya Bemba po bazalaki na manduki ba bengani Bemba aza na prison ndenga mona 2011 ba yibi pe pouvoir ya Tshisekedi. Alors bato nyonso bozo ka bazo tia makelele wana bazana kan wana ya balie ya Kabila. Ok, ndeko poto kende penza na mukuse po zali télévision ngongé kotambola ka simana biso to zui déjà une idée sur mokanda fait de route ya président Etienne Tshisekedi. Excusez journaliste, to pesa moi lumière mukena moi c'est batanga kaka explication si ma po ba comprendre fait de route ngo zoloba nini po batu bazoloba biloba loba ba yoka makambo zana kati ndeko tangela biso. La modération sera assurée par l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, conformément à la résolution 2147 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui dispose ce qui suit. Autorise la MONUSCO à appuyer en coordination avec l'équipe des pays des Nations Unies et d'autres acteurs, y compris par l'intermédiaire des bons offices du représentant spécial du secrétaire général, les efforts des autorités de la République démocratique du Congo pour mettre en œuvre les réformes prévues
par l'accord cadre et pour stabiliser l'Est du pays et à cet effet, a promouvoir la consolidation de la paix et un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation et la démocratisation et encourager l'organisation d'élections crédibles et transparentes conformément au cycle électoral et à la Constitution. Ok, merci. L'effet des routes est un ami. La télévision c'est le temps to gagner parce que je pense que le fait des routes est compris. Mieux de la tenue du dialogue. Attendez la biso point B et puis point C. Simanongo, tout ça la clôture. Lieu de la tenue du dialogue. Kinshasa, capitale de la RDC. C. Taille et composition. 40 participants répartis équitablement entre les deux tendances politiques en présence et leurs alliés respectifs, soit 20 membres par délégation, D. Ordre du jour. Premier volet. Règlement du contentieux électoral de novembre 2011 et son corollaire qui est la crise de légitimité. Ok. Explication est claire, fait de route est clair. Pour les journalistes, aza pressé. Ce gars a pressé, tolingi tosilisa ayoka. Pe bao bazo chama kelele oti sekeda lingake ne opesa kabila mandana na dialogue eza bongo te batu bazolo ba makambwana eza bato ba lembongo ya kabila ko ba distraire peuple na kanisi bomoni fait de route eza clair oyo eza adopté na conseil de sécurité. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons recevoir le président. Il va donner son point de vue. Comme ça, nous allons boucler cet élément. Président, nous voici à la fin de cette émission. Président, maintenant, l'opinion publique nous regarde. Les membres du diaspora nous regardent. Ils nous suivent sur les 3W Congo Millennium. Mais s'il faudrait lancer un appel vibrant, nous n'aurons pas la communauté internationale. Nous combattre bazali banda pe bana ya Congo ya solo o ba ko bombaka Congo na molema na bango mais mutungisi wane ila ki bango nino ko epsa bango garantie nino kopesa bango sima ya ba éclaircissement no so bopesi na kati ya terrain na kanisi toli o to kopesa kaka bana Congo nyonso baza na monde na kasi ba ebi bitumba o pa to bandi yango banda maréchal ti lelo tozo bunda pona mboka na kasi bango moko babana ko kumisa biso mingi nchangu vraiment tout cas félicitations nchangu to bundi mingi mwamba babundi lukunga babundi funa babundi mais nchangu ezalaki vraiment place bitumbezaki makasi na kanisi bayebi makambo mabe nyonso o eleki na kati ya Congo bongo kaka lelo yo bana Congo ngo lisusu bateka su Congo na bango okoki kosala mate tozala bumoko pona to libérer mboka na biso toloba tout le temps ba diaspora to kumisa bino mingi na bitumbo bozo sanongo kuna biso awa même ba marche même manios to landaka toloba même ba koko na biso o batika mboka bazana biso to bunda pona mboka to pesa président Etienne Tshisekedi maboko Tshisekedi jamais akoki ko trahir mboka kaka lelo kaka nenga ko mbo atrahir mboka samba te alingi atika biso na kimia na nzela pona Congo mutu nyonso tu a respecter congolais tala lelo Tshisekedi akolinga teke yokuna na poto oya na mutuka na aba pekiso ya naona mabele na ote ko sama mais bato pekisa bino pona nini pona bayebi ko mboka na bango te mais yo za na droit fo ya na mutuka na yo awa oza na droit ya onyata na kati ya mboka na yo yango ba imba sala suna lufu ba pekisa biloko ya ngola ekota te pona ba congolais ba liate yango il faut to bunda ndenge nyonso tu pona Congo ezonga vraiment o ba ne ko benga ba congolais na respect to pesi bino mbote to za bumoko bolanda ngwanda te ngwanda c'est un aventurier place à okende ezali susu te bo pesa maboko na président Etienne Tshisekedi to mettre le président Tshisekedi maboko. Ok, merci, nous sommes arrivés à la fin comme on avait dit, mais comme il y a un combattant qui veut s'ajouter, juste une minute
minutes d'intervention et puis nous bouclons cet élément. Bon, bien, merci. Tokoloba na ba diaspora wana ba comprena quitté. Oui. Message yo toropesa ebele na bango bazalara awa mais lelo ba famille na bango ezotelengana po bateka ba mapangu bakende poto. Et ce sont des diasporas où bango ba manipuler bango na pouvoir. Mais IDPS na Union européenne a totalisé 17 000 combattants au baza sima ya président Tshisekedi. Alors bo zala na bino na inquiétude et zala randengwana le cœur de l'homme est mauvais, mais bino bo préparer l'essentiel. Ndenge boke kuna na poto za critiquité, mais surtout tali de près et ça vraiment na lora malangu peo ba congolais ba sala na poto te. Pona nini ba lingte mboka na biso échanger. Il faut to lula mboka na biso ne peut to lula rapoto. Poto lula ngo fo yonanga to ya to sangana. To ko sangana nzambe ta okoma mutu. A ko sala la mutu po biso to se retrouver. Ndena ebisi bino boza Tshisekedi bona na ba ventrier na te belé 1990 bakendaki na sous régime ya Mobutu. Rwanda était là. Donc bango nem tu bazo ko kozone ba malero biso to zanango bolanda été c'est un escroc un aventurier Tshisekedi aza toujours Nicolo. Ok, merci. Comme vous venez de suivre sa commentaire, en tout cas on n'a rien à ajouter, sinon vous avez tous entendu, vous avez suivi du début jusqu'à la fin, même la lecture du fait de route du président Etienne Tshisekedi. Qu'allons-nous dire pour la fin de cette émission? C'est seulement restons congolais. Si nous voulons militer, militons pour la République démocratique du Congo. Si seulement si nous prétendons être le descendant de Kimpavita, si réellement nous sommes les descendants de Simo Kimbangu, si réellement nous honorons la mémoire et le sang de nos héros nationaux, oui, aimons le Congo, ne trahissons pas le Congo, n'acceptons pas le versement du sang au Congo. Cherchons l'intérêt du Congo et des peuples congolais. Moi je pense que si aujourd'hui la République démocratique est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause des intérêts égoïstes. Moi, personnellement, je vous appelle à militer contre l'égoïsme. Je vous appelle à militer pour les changements. Je vous appelle à militer pour la promotion des bonnes valeurs. Et pourquoi ne pas dire me présenter mes grands coucous, mes grandes salutations à ceux qui me sont chers. Et moi je pense que je présenterai mes grands coucous à celui qu'on appelle Didier Mbenga depuis l'Amérique, Didier Mbenga, l'Américain valable, Mobali ya Solo. Oui, je vais sans oublier celui qu'on appelle Lens Longele, le grand entrepreneur depuis Irlande, Mobali ya Pembe. C'est pourquoi ne pas saluer celui qu'on appelle Désiré Kiangebeni, le vieux Dezingo, Motema, Maman ministre. Vous qui aimez Congo Millennium, si vous voulez nous prouver votre amour, entrez dans nos émissions, cliquez sur abonnement, abonnez-vous à nos émissions et vous aurez droit à toutes nos émissions. Ici, c'est sans tabou, c'est sans parti pris. Merci derrière la caméra, c'était encore et toujours Olivier Divididi qui vous aide, qui nous aide à prendre ces belles images devant la caméra. Oui, devant les micros, c'est toujours le vôtre, Biolo Belkam, le super combattant. Quant à moi, je ne peux vous dire que bye. UDPS, UDPS, UDPS. Viva, viva, viva. C'est par cette ambiance que nous mettons fin à cette émission.